akufwa. Mwasi ya Kagame akufwa. Hemorrhoïde ebima Kagame. Nalobi hernie ebima Kagame. Kagame abela mutema. Que te bénisse. Nous pèse la Kagame offrande. Que te bénisse. Nous pèse la Kagame offrande. Nalobi malade kota nanda kwa Kagame. Amen. Pèse la Kagame offrande. Malade kota nanda kwa Kagame. Amen. Liwaya kota nanda kwa Kagame. Amen. Zongisa amen. Liwaya kota nanda kwa Kagame. Amen. Hemorrhoïde pimaye. Amen. Hernie pimaye. Amen. Akufwa. Amen. Akufwa na pongi. Amen. Bana na yeba kufwa. Amen. Mwasi na ya kufwa. Amen. Au moins, on est peu sur fan pour Kagame Kufwa. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV, Mafuta Yasika, avec un grand gigantique d'actualité. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance vidéo. Et puis c'est pas si, et puis si mawa. Mais que voulez-vous? Naozanga na maloba ya koloba bandeko lelo oyo ezali na benga ngonini doctrine s'il faut na benga yango parce que la Bible nous parle de plusieurs doctrines oyo batu bako s'attacher na yango na bata ya suka et Matthieu 24 ezolobela biso sur la doctrine des démons. Il y a plusieurs sortes de doctrines des démons. Neti oyo eza penza doctrine ya ba démon bandeko nanga bakotisi ba passer bakotisi bana na nzambe na mitu ke ponzamba sala na vie ya moto il faut offrande sans offrande nzamba osate so tu offrande nzamba osate et dans n'importe quelle situation dans n'importe quel cas dans n'importe quelle circonstance si tu veux voir la main de Dieu il faut offrande. Et mito abatoze ya kubeba bandeko toyebi mam tozo le passé époque ya difficulté o tozo passé na mboka actuellement époque oyo tozo koleka na Congo bandeko et bitumba oyo eza entre Rwanda na mboka na biso RDC parmi ba mambo oyo bitumba oyo suscité lelo oyo komi pe moko ya ba fonds ya commerce. Il y a des pasteurs ou encore le lenge à rouler la mbongo. Ba pasteur ba kenda couper ça va prophétie et pas na chef de l'État. Et non to moni to loti. Non na moni vision avion moko utaki na Rwanda ezoya te baneko kende France mbalamo essaie de détourner et le bina le canal na Congo vana kende France tango eleki na Congo kitisi bombe bou. Bombe wane kitika na direction ya ndako ya Fachi et explosé bana ya Fachi bakufi. Waka Fachi peta ngoyoka bongo. Wa na bondeli nzambe ya lobi na ngana longola yango après na suka nango boke no rezo enveloppe 30 000. Récemment, même pas des semaines, ba passer ba sangana ke tuluku. Ba kei et pas na Félix. Ba bi même abo pambate. Na ma changement de constitution pour votre information. Na ba réunion souka ba passer ba sala kiawa. Parce que bango ba sa parmi batu o ba na ba foule. Il faut bango de balendi sa tope balo ba na bandimi. Que il faut bondima bo voter marambo wana oyo tu mokonzi azoloba bino boyebi bato ebele oyo ba yaka pe na ba église wana baza parmi ba député et autres. Voilà, donc ba passer baza parmi bato oyo baza mieux placé pour nous convaincre bato oyo esengeli pour bazala d'accord na mambo pe ya constitution et toyoka ki il paraîtrait
Je ne confirme pas, mais il paraîtrait, il y a eu des pasteurs au Bazou, 1 million, 1 million. Et oyo Guimeno et beaucoup mona, a sali mayanga ni babonde la pona mboka. Et na obonde la pona mboka wana, babandiko lakela Kagame mabe komela ezwa ina mambo azosa na Congo. Et na kolakela mabe yango foko salela yango offrande. Siko motuno ezotuna mezali offrande wana ekokende Goma, pardon Kigali, offrande wana bakosana nango nini, offrande wana ya nani, offrande wana ya Kagame. Donc en fait c'est compliqué. Confusion na mitu ya batu. La Bible dit à cause de vous la voix de la vérité est calomniée. Si aujourd'hui les gens ne veulent plus prier, c'est à cause de yaba pasteur ya lolenge ya boye. Si aujourd'hui les gens bavandi na bandaku na Congo lelo koma malamu oloba ke ozali babenga ngonini homme d'affaires que oloba koza pasteur, on va plus te respecter que oloba koza pasteur. Pourquoi? Parce que baebi que tous les pasteurs fa quoi. Quelqu'un qui a semaine avant ici là-haut je crois dans celle qui émission moko awa sur les scandales, je vous ai dit bateau basalaka ba scandale bazui mission. Bateau bazui mission pardon, ba faux prophète ou serviteur de Dieu. O bazui mission okangela bato porte à l'eau là. Parmi ba clé, ba stratégie, ba forme, ba façon ba lolenga kokangela bato porte à l'eau là. Ba scandale en public. Eza moko ya bandenge ya kokangela bato porte à l'eau la topé ko poussa bato musika na nzambe nde biloko bomona. Et vidéo moko très ridicule na moni yango na TikTok, il faut mona nde bato bazo se moquer. Il faut mona nde bato bazo seka. Siko boye bisangai. Nani olinga okende ko sambela? Nani olinga okende église? Nani? Et lelo oyo bato tout baza pour que bakanga ba église. Mais c'est à cause de ces bavures. Bible zoloba na Esaïe que mesa nyonso etondi na bisanza bisika kocha bilei tope eloko ezate parce que mesa etondi na bisanza bavure oyo basali na nzambe batondisi na ecclesia, abomination et désolation établie dans les lieux saints yangoyo. Et la Bible dit que celui qui lit fasse attention. Bandeko to lemba te ko lendisa ba na nzambe parce que musalo biso tozui yango. Paul azolo ba malaka moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est ça annoncer l'évangile. Pona bato ba kanisa ka soki côté yengelo ba kaka il faut ça là on a formule moko songolo. Que bongo la motema yeso azozonga. Non 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 non. Oh ezali évangélisation, c'est que moi j'ai fait. Les évangélisations. Il y a plusieurs façons d'évangéliser. Et ça moko ya ba forme évangélisation oyo mutu nyonso ko se permettre ayoka ezala mopagano. Et c'était ça le ministère de Paul, l'apôtre des gentils. Abengamaki atindamaki ate ya ba gentil. Na ba juif. C'est ça. Par contre Pierre abengamaki apona ba juif. Bande ko pesi passe pesi mawa. Nzamba fungula bino miso. Ndama sunga biso bana ye afungula biso miso. Pas préserver biso na ba piège ya motindo ya boye. Na lobi ya yango guerre à Congo banda soki pendant combien d'années yango. Bako sambelo ba passer ba sambela ka sambelaka. Kagame ngo kufaka tete le po aninyo. Que Dieu nous aide. Sans révélation le peuple est sans frein. Les amis, cherchez plus la révélation. Révélation est quoi ça a été. Et nous avons vraiment ça grâce. Nous avons malobe pe ça passe ces autres ça mais que voulez-vous. Et mingi ezalaka ba maman ba victime ezalaka ba si les femmes gob tout oh mawa. Être femme. Botande batondi mawe ba offre bambongo na bango pasi. Tamso ateka makala. Tamso ateka ndunda. Ana bana mobala kufa. Tamso mobali pe libale simba ta kenda na yesu kiwa patikela e bana bolingwa mama bino boyi motema monena mama. Akobokola bana ena mbongo ya loso. Akobokola bana ena mbongo ya makala. Akobokola bana ena mbongo ya pasi.
classe ta mususu mwana bana musukutu basilisa te mususu kutu bazoko bengana oka chômer une année 2 ans mais tango azokende église pasteur aza ko CCT ko tia makelele na matoi na ye offrande à Kagame offrande à Pakala ya Songolo et du coup il faut se dépasser na mbongo wana ya pasi o il faut lukalisa bana aluka tangisa bana aya ko tia ngo offrande bango bako s'enrichir mais bandimi bako s'appauvrir kaka bango bako s'enrichir mais bandimi bazaka na vie ya pasi donc eza pasi eza mawanzambe asunga biso que dire. Sinon c'était ça message à moke tozaki nango tozaki mulaite mais zaki vraiment profond et nzambe apambola bino bo partager ba émission na biso pona olendisa pe bato mususu bo like kaka surtout activer cloche pour ATT semaine au mobimba car le londe ils ont facilité mais je crois toute cette semaine par la grâce de Dieu on a l'effort on a pas moins de 3 émissions en journée donc semaine yo toza lelo lundi boroyu kuta penza semaine prochaine à zone sous mosala sinon pour toza ina ngoya kokabola na bino yango wana que Dieu vous bénisse tout mon embalasima des bonnes choses le no côté la sur émission ya kafu et kaka marambo ba pasteur et bozala surpris mais surpris parce que to yebi bango ba jeune bango choqué en même temps mais choqué pété et non c'est la bine émission mo lobi non côté une émission mo lobi à Moïse Mbiye ansabe côté musuko seka mais en même temps passe na motema en même temps passe na motema c'est ça tout mon ami balasima de bonnes choses que Dieu vous bénisse merci au revoir bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Unima somo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu
centre. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te. Ikole vandelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo. Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwa na yo tu komine malongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga mina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga mina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndokia kolianga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladie na miso, olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo mpo asekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo.